site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbisi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Viens à César Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Batougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi, nos sim sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Adake Thierry Yari Ide Kongolegi Balisa mwana mokatimile Kongole mamosaka Balisa mwana mokatimile Johnny Pelé Pastoral Bakatamile Kongole mamosaka Mayebo Lazo Boye playe baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Mbisi la sexy Elengima Kongo Oui, salut et bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout sur www.congoelengi. Merci à vous fidèles téléspectateurs de découvrons ensemble avec Glody Diasuka, la mignonne de la presse, vraiment votre servante. Mon nom vivration polémique, Lazara toujours na soif yakosa la bino toujours bien, soif toujours yako satisfaire bino de partout où vous êtes. Je remercie Grace Mbisi, la sexy, merci à toi la patronne Grace Mbisi, merci beaucoup. Pourquoi pas à Mika Badjine, mon héros dans l'ombre, hein, Mika Badjine, merci à toi mon réalisateur Tracy Pro, la même magique, mon réalisateur, merci à toi. Merci Namino tout vous aura vraiment un souci à Kolanda Biso, vous aura même pas na soif ya kozape Biso quand nous allons la mine la presse azara na pona kosala musala mona na miso bato. Pona kosala musala o etera mututu à l'aise, mututu se retrouvera quand même là-bas. Biloko tolobelaka, toujours nous découvrons ensemble. Rapidement to kota na sujet à lelo. Dernièrement tozoaki ton ya kosolo la na les frères Christian Dakumuda Newman. Frère Christian Dakumuda, boyebiye a changé mode de vie, a comme un frère en Christ, frère Christian Dakumuda. Mais tobité, toyoka ki frère Christian Dakumuda toko suka bongote, azaki pe na groupe o bande ki ko kamba, azaki pe na bato bande ko évoluer ensemble na bango. Biso Congo elengi, Glody Diasuka, to marali kambu vraiment, tina suka. Information, actualité, nous aurons vraiment la source. Merci à la première dame de Lausanne. Merci à toi depuis Lausanne. La première dame de Lausanne, habitat acoustique. Moi, résister. Merci à toi, les cœurs de Papa Gobeli, à Maman Andu Louawa. Depuis Lausanne, la première dame, de gros bisous à toi. Merci à mon vieux Matuidol, merci à toi JP Maya, merci au prophète Gikanga, Kanina Lobby. Et Michel les a découvertes, tu veux découvrir. Moko Azaki Nakati, il y a groupe, il y a ex Dakumuda, ou comme le frère Christian. Vraiment, na minga le bezate toroyo kae. À répondre à Bisso par rapport à Mituno Torotunae, Tokobeta Pama Solo, pour ceux qui t'ont dit Solana frère Christian Dakumuda. La minute de la poste habite au Soukarana, tes frères Christian Outaka quelque part. N'engeni Banek évolué, Potia Longa comme frère Christian, Ezaki Nini, Photo Yokape, Babaraji Jabia, Ayoka Kamato et Mibale. Toka frère Christian, Tosoana frère Christian, place à Zara, logé une église, armée de feu, Nalemba, Tozora ton soigné. Pourquoi pas tous appétants, et Solana, Moko, Oabanaki, qui travaille dans un groupe. Il y a ex Dakumuda comme le frère Christian. Merci à toi, je vis dans le catalogue. Merci à toi. Ma solo déjà bandu découvrir ensemble, te découvrir beauté. Ouais, beauté à toi. Glody Diasuka la mignonne. Ah, merci. Bah, tu as partout dans le monde, tu as suivi. Avant de place, tu as ma solo, c'est présenté dans le téléman. Ouais,
Nasir par-ci par-là, tout le monde a minute donc vraiment standard quoi. Standard moi na oyo papa banda obenga pena matricule 00D. Donc 00 ezalaki 001 yemoko 00D nga. Voilà. Auto ba tala auto ba événement, auto ba histoire donc ya olbeate standard na bino yo mona njili quoi. Merci. Voilà standard bande ko tout bon moni standard quand on va qui découvrir ensemble les awana de découvrir les autres ko découvrir standard ya monde mengi 00D 00D voilà. Voilà. Mais à sous bon côté to côté en profondeur. Merci na bino tout vraiment avant de continuer prenez la pub et on va se retrouver juste après pour te développer vraiment balobi Toye pas standard. Jija solo ramato mi balé. Vraiment c'est parti avec la pub être Simbelenga. Balancer les bisous pub et on va se retrouver juste après. C'est parti. Indi tozala kacha bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi tozala biso ba sponsor. Tozosala ka publicité pour na sponsor na biso. Babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière. Qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi. C'est ce mot masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe kotango. Ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo balobi boss de boss. Moi Mirajab. Moi mi Caps. Donc na yebisi bino ba congolais. Na yebisi no congolais de congolais. Na yebisi no Kenya pe la muki na masolo ngo. Ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute yo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi Caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem VP ezali range ezali on doit beaucoup de là na moi mi Caps. Voilà, fidèles téléspectateurs de découvrir ensemble Kandé Bomola qui est déjà surprise à l'élo. Je reçois standard 00 Dende Mwami Bengi, malgré ça qu'on voit Kala. Vraiment, cette belle émission d'aujourd'hui, c'est pour le plaisir de Grace Mbizi, la sexy, la patronne. Merci à toi, merci à Sheila Mboui. Standard, bon mouvement à Bino Babe Koufa. Merci d'abord pour la question tuninga. Bah oh tout bas boulé que mouvement Koufa vraiment zéro bomikosi. Bomikosi vraiment quoi. Parce que Koufa tendeni bomikosi tendeni ni. Tout le monde qui départ il y a président Nabino. Il est mon connaissant président Asundoli Bino parce qu'il appelle na Ekomaki Asundoli Bino. Beaucoup fité ezara. Ouais tu travailler ve aipsa biso que non boza ba leader. Donc boza d'abord leader déjà. Donc l'air y a tiki biso pour yem tiki biso yem tiki biso brusquement bon il y a le papier en côté tellement toi va guerrier to sangani donc la vigno reza au gras complet donc tout le monde va bouger té y a pas surprise donc boka moi quoi mingo lo beati. Maman merci standard d'abord on a continué invitation à biso to beta zons comme solongo vraiment to kota vraiment na profondeur balobi vieux frère Christian. Là où tu es, je te salue, frère Christian Dakmouda. Akei, Akabwana Bino. Selon Bino, Bojija Ondengenini. Bon, on est pour la part na moniango, c'est normal, on est desté à vinae. Mais ça n'est pas pour la monnaie qui est mutu abandé au bon moment na mbébélé, mais na mon qui a tikinga, ils ont dit à Sundo Liban. Mais quelque part, na mon qui on a chemin vinae, ça la tracé chemin nae, moi c'est standard. Ngai appel nzambe benginga nazu appel nzambe na kei o to monde ki aolandanga landanga tellement ngana na bi na ngaza po montrer na mokili nzambe o na toujours saint donc toujours amour papa Bruno Kalala dans a salué père spirituel na iskaza tala na ministre et puis na salué sous master na ngai papa it's pas grande fabrica c'est fabre métier noir ala na ministre donc ba moté trop toujours amour tout travail. Tout bangelo tous autres travaillent à l'aise, très à l'aise dans l'album Nabino.
et obima bo mona kokende ya dakumuda bino déranger ki bino te parce que bino bozala ki mieux placé to babi bat musuba robete so solo libanda te mais bino bozala ki mieux placé on a surtout yo standard 00D oza mieux placé yo robete la biso ce qui peut-être na ki bon moto boza ki na loko moko c'est que no dakumuda a se décider à tika na musique profane appel à nzamba ngo ela kaka boy selon yo selon bino na groupe mona on ndenge ni bo chicha on ndenge ni peut-être ne wone ko vanda na bon vepena apena vina nga kati nazolia na etongo midi pour nazo na ye do talaka pi petit avier mais ve aibisanga elote et puis aibisa biso pe lote na ebité donc ve brusquement kaka annonça ko na télé mbamo que non la vignon restiti nga dakumuda na tiki na comme na ngai frère Christian asu dakumuda te donc brusquement donc depuis le 15 décembre 2014 et jour annonça ka ti lelo to ki déjà ba to ki presque ba une année déjà. Donc annonça aloba pena ke no ngai nga standard nga dakumuda na tiki musique ya mukina ko mi kobeti la musique ya aloba ngo na télévision et pas na bino moko siko pas na biso aibisa selo te abenga biso kaka abenga biso ebisi soke o tu amoni ke lo niza pana nga aya ozwa neti nga kenda chance ka neti oyepe elo niza pa na ye bino bebo bimisa maka neti nga eloko kai loko mutapesa nga binga nga standard boyo apeti na ngai donc namoni mambu zwa peti na ke bunda oza guerrier ke bunda ko ba passeport na bino banda oza pa na ye mais président ngai wanati mamutu ya mouvement na maboko na ye mamutu soki wale pena peti na ye donc mamu na opa na ye sikoto ke nano mpe malembe ko tika ya dakumuda na bino aloba na bino boeta en face avant ta bino te lo côté bino bozaka surpris bo mo ko na média si je comprends bien oui yala pena ndengwana ndeti nga fanisa nga te bon nga namona ka mbamo na écran ba benga ko standard ya ka mbangu da président nazo loba na ta dakumuda pena zo loba pena ko et puis alobi pena ke non nga pena donc musique ya mokili susute puis ba senga e chanson po ba pema na ta pause asenga na ye nzembo ya Mike Kalambai donc à partir wana mbamo na mona ki TV asuna bisote ko déranger bino te tant que papa bozaka na ye alobi na mielo monte puis boke yo kango za ka boyo kango na matoi ya mutu so ke papa bozala na ndako ayibisa bino lote pona bino bo jijonde ndeti nga na yebi ke ba otu ba yebi nga na minute ba est-ce que ba yebi nga na zale boy na lebo ete na le na lox milai na mutu do ya mulai ya milai pardon donc na yebi si ke jour na yoka message wana donc na sala donc na sala ba crise mo na parler dans au boulet tomi décembre ve après ça non ya liboso ba gratification va pesaka mais na zo que décembre on a fêté ndenge nini présatiki biso dans un ndenge nini mais malheureusement ba soutien bazanga raté neti nga standard mo na njili donc nga pena ko tona peno soye peno suka pona za bango ebele ba René Makondele ba Touré ba Daya Gaga donc ba edaki nga makasi na décembre wana malgré ba mort subite mais toujours na mobile na supporter qui kaka na tension na ngandi na zuela kiango mais cette fois-ci na récupérer makamunyos toujours en forme ba o ba benga na lox na tension dakumuda na kata ki makamunyos tout donc vous avez na baisse makasi dans la tension papa ebisi bino lo mote vous avez surpris on écran bo papa bongo le motema yango wana papa bino pe bana bo bongo motema neti nga na bongo la motema na sali nini nga na musicien chrétien na musicien mais na chrétien na sambela kana ngai nga na betaka musique profane mais naza mwana ya papa Bruno Kala la père spirituel donc toujours amour oh tout assemblera na biso na alliance universelle ba bikeno kibonzambe désolé kamingi trop de kibonzambe yango na sala ki ba masa na ngai ba papa iti ba mata ba masa na ngai ba Robino Mundibo ba mata ba masa na ngai ba Omba ba mata donc eza toujours le sambo kaka yango pesa ki biso ba standard pe lelo toza tozara toujours en forme toujours. Mais ce qui est arrivé qui que non, Dakumuda, frère Christian, angaki azwa bino, boko mabino nyonso, bino so bongo la mitema, bino so mo yembe nza menenge azo préparer l'homme na bonzambe. Inga ko déranger bino tonde po bo monene que non azaka toujours leader. Ndeti elinge déranger ngate mais quelque part ngate tinga na moni ke nako kabla musique té donc pas nga na mona musique religieuse à la tête musique profane parce que nyos tout cas do remi fa sol la sido to betaka lo moto changer ndeka maloba biso tie amour bango ba tie nzambe donc na bolingo pe par amour donc amour kande ngono elakisa ki bonzambe amour do bolingo nzambe alobaka elo mo ke to lingana yango to sela parce que nga pese kuna asala kaka nazo chanter ka amour
ke ngana yo pantalon mokaba bolingo oyo ya samanda donc nacheka komwa bolingo na kati enoki na tie nzambe te mais nayebi bolingo déjà yona nzambe eza mpona lokumu ya nzambe te standard te nga nazoyeba mpona lokumu ya nzambe parce que donc amour te nzambe aloba tolingana donc liloba nzambe aloba na mokili ya liboso yango wana linga moninga lokola yo mpe komilingaka nga siko nayebi ona amour donc natie na komwa nzambe te nasali kaka maloba oyo nzambe aloba sikoyo ntina moya lelo bozala toujours en contact na frère Christian. Oui, nga na vi tobenganaka te mais venda benganga neti dernièrement auto abenga yo pala ndela mambo album atika to nde ye kutu atuna kutu album te ye kutu aloba kutu keno biso tokende pa na ye mais ate yanga po yebi keno nga naza guerrier na ye ba ROV benganga na yebi te so benga ba mise misusu osule lepsu 2h30 nata appel be dakumuda azon lepsu 23 minutes ba 22 minutes lepsu malubaka moko ya nzambe tellement que vers petit na ye vers atal sanga tala makambu après bolo ni salamaki après loko bolo ni salamaki ngape nazo mona ana apesa ve ba raison ti na poussé que quelque part ve parce que na raison na ye mais biso to ba poulet na ye donc moyen na ye ba 4 o ezala ki te po ye moyen bisa ga standard yo ozala ki mission moyen na bisa onyo so no leka ezala ki te donc comprendre nga normal donc calmement na comprendre vie na nga ki Osko par rapport kaka ya bato yo kaki ba musicien da kumuda ba lobina da kumuda kalingaka kufa ba panzie ba secret ndeni yozo ko lobango te muto abike da nga kufa ba panzie secret da éviter seki wana azamona da kumuda te pour da kumuda c'est non ano leader boga ano leader mo soit telemi bana basi bazo kwea la beauté basi bazo kwea puis da kumuda na mbongo ebele nga na bi da kumuda batu mascara te na ndenge pena black te Dakumuda c'est patron. Dakumuda pena leader mo pena ke no mutumo aro ba mabia Dakumuda teke Dakumuda ba mambo akweya ke so ndenité. Dakumuda zana mbongo Dakumuda so akina makambu ya Oh yo zo bazana mbongo atikele bino que quand même quelque chose na groupe pour évoluer malgré que longwa na ye. Mais Dakumuda tikela so instrument. Malgré na kibonzambe azwa pena ba micro toi kena na ngona à côté église. Mais simanyo so atikela biso. Ba drum ba guitare ba combo tout atikela biso to na ona to kabola yende mta pesa biso et puis place auto répéter on a place oya atika biso et puis place na bango so ki abo landela ngo ka comment bino bo répéter ka place na bango te atalika yemo atalika ke no te bana bien si na tiki bango mais ba ketelinga te ba bunda taka place wana bazo bunda ka wana azo ba information na biso to azo information nyonso mais place biso opso to zala yi ayaka te pour déjà a changer na déjà au monde a changé déjà donc tu peux ça raisonner tu as appelé ça Dakumuda raison et puis na si ma raison na ngamo na mona ke no bia esenga ke fol comme salama pour comme salama donc Dakumuda tiki musique ponga na bima yango ndé ni ndo comme président tenga comme président te ngana ka standard kaka na bima siko ndepo cette fois-ci chaleur na siko nge bima ezo bima na minute donc na mutu album ezo bima kala mingi te na pesi mbote ata nga place za wana leader na ngai voilà leader na moni ko za na souci na makasi moi liloba mo pona leader na yo malgré bokabona bokoma deka bosala orange pona Dakumuda vraiment naza liloba ona obakisa likolo makamu na ete ave na ngai papa na espoir papa na Dorcas papa na Chrisly papa na petit Christian donc ye wana ko na pesi ba mbote 3 atalanga mais ve yo ebika petit na standard mingi to traîne événement yango to ke nango donc ya loba 3 ans nango TV yo ebika nga petit no za mutema mukuse mingi pona makambu mais nazo supporter pona charge pesa ki lobeke no buza ba leader ya nazo supporter nazo sala ka musala wana to sala ensemble vie pia so bonne chance pia so ba chance à trop to évoluer kitoko ba plateau beti Simba pour nous c'est ça lokumu na yo quoi ezaka lokumu na yo ko groupe na bino bo changer nga combo to ndeni ezaka la vignure esthétique ezala ki la vignure esthétique de Dakumuda Newman parce que yemo ko autoriser bi bolongo la komu na nga botikaka komu na yemo mtapesa biso et très que la vignure esthétique donc la na mitso bana tu ya Congo ba congolais par à l'étranger partout et très la vignure esthétique de banana ba nani ndazo kamba bino siko mais si ko tozana mto akamba biso te mais toza siko tosali gouvernement mo na kati orchestre tosali totie double CD chef d'orchestre double CD au hasard mandefu songe o bato ba ba nyau bana passer par là ye wana ye chef d'orchestre ngamo standard naza disciplinaire
Hervé Garé Madroumer na biso aza chef de répétition et puis Whisky Solo soliste na biso aza directeur artistique. Tukati na wana tukati wana. Siko standard, oui que batte belé bazoko zela vraiment ba mon api mamba bien pas na bino peut-être parce que bon que notre départ il y a président na bino ex-président to benga ta ex-président mon dalinga to benga ex Dakumuda. Ex-président na bino atika bino. Bato ba zela pe ba mon appel le roman pas na bino. Siko bozo promettre batu niveau ba mon le loko mo côté bosali bozo yo kana raso souté ba production za la raso souté bozo na ba produit bino tetondeni. Ndetsinga na kamwe ndeti yozunga lelo me kermesse oyo toleka a eza na orchestre mo ebeti tour na foire internationale te la vigno reste ski do mamona aloba oso tuni yango ba Chris Banga otuni Chris Banga otuni ba vena ba Albert Mboyo na ba Vodacom wana ba oyebisa ok non la vigno ramte beti trop koleka ba orchestre sonaka na pour parce que batu ba 5 bis encore batu ba ndima ite na ba festival de la Changu to beti trop donc toujours beta ce côté tellement que batu nzamba yemo ve alimbisanga nanu yemo no ve abebisa so boulot alobe ke non na boma de orchestre yango sko batu moyeba cha soka ezala kité vraiment standard au musique on a place en parce que yemo ko da kumuli na loba ke non aboma ka orchestre kufa mais ma grande surprise tonga na ye nazo yo ko male mozo ba ke non boza ko évoluer na yeba ke non to ko ma na poingo orchestre kufa mais comment bien boza toujours ko évoluer toujours évoluer qui tourne parce que tous les guerriers parce que va former biso déjà ba leader donc on attend on a monde que non qui non na ke beta na papa mutu moko te fona misana nous oh père Alexis nga et ça on dirait va format qui peut pour le loko malelo simbali sango boy Glody Diasuka la mignonne donc ndena mono bo ada bien aux ada bien aux formation ma casse mais sko oh balakisa ki yo yango sko comme ça là yango sko nga pesko fona misana oh balakisa nga le reste tout moto baba l'accent mais son moutonné mon l'accent ici que non journalisme koufi non ça attendez mon abino ici non orchestre c'est koufi mais bino boza toujours mutu ma casse boza ko insister est-ce que ça na battement te au bander peut-être cocotte la dakumuda fit non c'est ya kende pour bon ba comment soutenir bino tonde azate puis biso tout na ba âge na biso mutu moko oza fit parce que dakumuda za papa net na ngana âge na ngapa dakumuda za mwana pour na mwana dakumuda liboso petit Christian na mona nga mona samtu na bibi dakumuda za papa mwana dakumuda liboso lem susu quelque part lem susu ba barbe na nga pété le soulève un vieux mot beauté dakumuda papa pa nga pour lem so abeta anniversaire la vignora ataka ba 82 ba 82 on a déjà donc standard na habité ku tout mon kilongo so na so zaki mkoni na habité mais dakumuda za ki déjà aza papa pa nga aza papa na ne lo no ko ti papa dakumuda ti abi na père nanga papa donc par rapport au message à Pesaka lancé à la télévision que non orchestre kufa bino sko bi que non bozo ko évoluer lilobani sko asuka mon club ba ko kanga par rapport à orchestre bon na minute ve annoncer que non abuma orchestre mais biso eta ke ba guerrier to sangana biso toujours ensemble to bité to tikali ba orphelin ya na minute muto alongwa zate muto alongwa à part ka bana basi baleka bazala trop capricieuse ka bangonde to libérer bango pour bango ba dépendant na leader moi suki yo bika bino ba chéri ba fille bazate to ba na mibali to mibali to travailler très à l'aise to donc na minute ko surprise kutu donc album na bino mbutu calamité na marché zo bima na décembre auto fête ndé to bina ndé ko ba opesa ba droit de terre tonde ya su ya été eza ya su mamna été donc ya su atelo mo za su ya été alega kutu nafikini na mona biso na banderole na riba nafikini amona bwana concert lelo oui to na concert c'est galandela ka mamna bino to ketozo alande aza mutu a mission mamna to eleka to na média pe na atala trop média soit mon information la vignora bike wana ndaku place ngana wana elo nanga ya lo ba bwaka sundola nyonso akiparate mais comment na banderole nzela alandela te atangi mutu aleka ko leka pe na kala bo mona ezala so ke cimetière so tangi komba mutu na tombo mutu na bimyo na ndaku mona ota o kende o kanga bisu mo otalika utangi ka mais oyepe na ndaku peselo pe loti mais tu vas pas pour rien mais misu ba peksa misu te donc so ale kana nzela moni banderole ba komi atangi la vignora c'est pas dire atangi la vignora akomi kuna na katiti atangi ka po ale kana nzela moni o mona mais la vignora tout ça au grand complet to travailler album na bino mbutu kama benga ki après
elle est bengi abenga ndezalaka kino ndeni bona concert lelo ndezalaka nyos tu izayo lobati. Comprenez fidèle à téléspectateurs Bobby, il y a côté la mine président na aime so aime so petit lo bazala so to ebité. Mais nous sommes là pour découvrir la vérité. Standard que c'est son ligne oh ezaki peut-être mabé comme on n'est pas frère Christian. Donc vous allez na dakumuda. Ni na mabé ne costume battant entre bino. Ah pendant nga pene lo mabé bano zaraki. Ba programme na elle est peu trop brisquant. Alors brisqué va tout pena brisqué moi bozaka le sofani ka boyebelo allongez-lo noir ça propre ba brisqué on a ce que malgré maintenant kende mais on sanga passe na mutema na ba prise pour ni prise à brisqué biso ka boy sauce quoi benga sauce ko na za na ngote moi ka misa mabi donc erreur na ka ngwana ba no brisqué na makambu trop tellement na za petit na donc moi na fa na parler azo boule so na lepso sa mamu mo brisqué mabu njilo pepe ya place boy. Selon ce que y a comme ma bille orchestre ni mouvement vous êtes à l'aise ah très à l'aise net ngai standard on a bêté là donc cela veut dire que ngane na minute ba tu o ba mo na ngai bi no mamu na lo bizaya solo nazo constater parce que ngana petit adakumuda ba misu côté la mingi nazo côté la été na fande na trop et puis na monde mamu mingi na ye. Oui, puis le secret nae, bakisi bosimba. Jamais vers Alexandre Nzela Kiste, d'abord Alexandre Nzela Kiste depuis na kota orchestre na Alexandre Nzela Kiste. Qui bonzambe toujours abe masamba ebi mamuna aloba, abe masamba mbabola choc Jomas Masamba. Ebi mamuna aloba, d'abord Alexandre Nzela Kiste po biso tout ça ba libérateur, kuya ku libérer to benga ngo. To affronter depuis Linda Kasoti lelo. Donc des ngasta na ngam na simbi makamwana maboko. Depuis Linda Castro. Mais si quoi au standard, il y a des qui pire vieux, des qui boé, des qui pire petit vieux. Bon, tata comment te viens de faire Roberto Lisso que non des aboués n'a calamine te non comme on a bas côté kuna hein. Atka o lobati. Mais na moi ba geste ba no sala moi mkem no sala msu boya msu prière. Ah, ermo ele kila yo ba ni ele kila yo ba ni o traki ah. Mende nini? Mais biso musique on tobeta musique ya nzambe bundeni donc tant makumoka tsoma kamwana bien donc si je comprends bien et banda qui déjà na mouvement na bino wana ya ko koyembela ya nzambe et bana na mouvement skoyo tozo yembela nzambe te kelem so avamo ke concert mabino tout bo 50 place moko prière ngasko mo bablonga so na ah mais batu msusu mo na bazarele msusu bazoya bazoboka ba mai na ba podium mais biso nini to prière bundeni na mo na quelque part bien da kumuda sike da vie déjà bandaka déjà bon da muté pour ndenge to no à lire musique to o to no bete la wana non mo normalité si lelo on a pu ça raison na bien c'est que vie déjà bandaka ça bon da muté vraiment merci standard to comme vraiment ko chuter na fin sikoyo nini oh message ko pesa batutu balandio de partout nous sommes là pour ça soutien vous avez bien monter orphelin ba bois kabino ba bois kabino ba orphelin négligé oh pia mutumoro le barage naza orphelin négligé pardon standard dans ndeko tout balandio au lancer appel na bi que ça moi bien moi appelle mo boye pour na ba otu ba talanga na minute yo na bi que vous a par-ci par là donc oeza otoza Kongwelengi ah Kongwelengi Kongwelengi pa ya Glody dia suka la mignonne. Préciser Kongwelengi grâce Mbizi nasko na micro ya la mignonne. OK Kongwelengi grâce Mbizi musika na poto na bambo théâtre et puis na micro ya Glody dia suka la mignonne. Babi yesko en personne na esko imo aza awa babi vrai chéri na ndinga mukete posa OK na mais OK nete po asa musala chouette na pesi ba mbote na nga pa batu batalanga na libanda na pesi mutu ona no asimi makam nga René Makonde le joueur international kala minute nzembo na betelier chanson Or Love et bi album na biso mbutu na pesi susu venanga Nicolas Ndudi na Suède na pesi mon cœur préféré quoi côté on a na Suède na pesi Sandra Kins na Suède na Sansoal bando ça l'appel tous au pesa ba mbote ba soutenir binote nazo pesa ba mbote no para bango et puis nazo senga ba o to balinga la vignon esthétique ba o to balinga nga standard master nga vega lingeli vena nga Chandri do makiesi master nga Xil Dondasi na signaler vena nga Claude Lina
na signalé yemoko Leslie et bon à Paris boye de biso taka l'avion de tout kali bana bana bo et puis na bo sanité massa na get moto babi ya simba moto makasi do ba monter tout wana aza international get moto bo na get moto mais base les na Congo Kinshasa bo soutenir biso la vignon yango venanga donda sima kiadi bo soutenir biso grevi futila liebo la vignon yango honorable dunia kilanga yo moko loba ke non bo simbi la vignon bo tumboli dunia kilanga e ve simba biso voilà obosani moi Miradiabou le tout puissant tala kaka kuna na musika na donc na bosante et puis Pito Lukaya ba venanga ya koto wana na bosante venanga Claude Mala na Kampala wana ba venanga ya parler et puis babi mboka oyo ekumba mapaya pa ya nanga colonel Djadjidja zelo ya Katanga et puis mon général GG Tango Fort colonel Tshisekedi petit na bino yeyuti bolobe ke non sala na no bima mais ve calamité plaisir bima et puis album na bino mbutu générique nango déjà les 30 oyo dans la studio o tout alingi a participé na dédicace ya album na biso boko benga na numéro oyo numéro non les affiché boko benga numéro oyo plus 243 82 35 96 600 plus 283 et plus pardon plus 243 82 35 96 600 so bo bengi na numéro wana bozwa ba contact pa na ngamo standard et puis ba dédicace na générique les 30 octobre au tozana ndiayi donc annoncer au tout alinga caler la vignon esthétique donc bo caler sous pour déjà date de pesami donc to kebeta no album na mbutu voilà merci ouais yango wana ko OK merci na minotu bolandi biso de partout standard le sali kenon dakumunda monipe kenon ça ni mututi nazongi nanga nazongi l'orchestre nanga okolo bani bino so qui va zongi ngabe na longwe nanga pour na ndenge de alaxinga mamona salle na minicho na moni kenon ko zapper libre donc on a salle déjà na la vignon na kande ka tiki biso bonga mona salle ba méchant na yo te méchant te Nathalie ke grandir elo mwenge sala na kalaming ta soka va yé na sala ngo soute mamunga fona longa ke sala mpanzi vraiment on va s'écouter la vieille zonga te. Alors nous sommes AG Normand d'Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Abyss DG Normandie Export. Olingi, voiture n'est de l'Afrique et des ponts canailles. Mituka, ezokoma. En Afrique, nyonso, ezra ba carton, nyonso na ba conteneur, talaka na minito yo, eza grand mango 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand.d'export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. Boya bandeko, to sali yango ya biso moko, bala foka, eza ya biso moko. Déjà Alexina koloba mbisi. Et sina lobi da mbisi déjà. Soka ye lisusu nga na longwe na ke côté na nga na ke sala yanga. Pour eloko wana déjà na zuyango. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Lèvons-nous pour dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Merci, cette belle mission a fait plaisir à Papa Diasouka Kanaja Marie, mon papa, depuis Paris. Des gros bisous à toi. Pourquoi pas à ma maman chérie, maman Antobela. Quand il a qu'il a mis de la presse à pour information, pena, donc, la source. Quand il y a bino tozawana pour na kosala bino plaisir pour na découverte ya ndenge na ndenge lelo to yambaki standard o azaki moko azaki pina moko ya ba musicien ya ex d'Akumuda frère Christian Newman abaki to benga ka frère d'Akumuda Christian. Vraiment merci à Pablo Manienza, merci à Jovivangu, merci à Mika Bajinde
Mika Badjinde, Mobala Pembe derrière la caméra. Pourquoi pas à toi Montréal. Précipro, la main magique. N'aime que Michel les plaisir. La première dame de Lausanne. Merci cool. Monté ma papa Gobelisha. Moi moi sur la taille acoustique. Maman jeune fito nengenine. Merci de gros bisous. La bino tout la bino tellement fort. Quand c'est qui bino. Tozoa qui dernièrement frère d'Akumuda place qui logé dans l'église armée de feu. Si tu as un bongoté, pour y avoir un point de vue, pourquoi pas? Tu as na palais, na place, na zala qui te rappelle l'ilo babana, des bobimo qui standard, à PCLI, partout bozali, on peut baser na soif, pe ya koyo kapé, 4 pena ya dakumu da penza. Kolongwana pena, est-ce qu'il y a un pena à bon terme? Ton n'engeni bilimo boyo qui n'engeni émission s'est déroulée toujours na beauté, toujours na lengi. Merci. Souffrir kaka. Nangi vraiment a quitté Bino. Mais avant tout, je ne peux pas oublier de saluer prophète Guy Kanga depuis Hollande. Babi Motonanzambe. Aïe, vraiment ma bonne délai. Merci à toi, prophète Guy Kanga. Merci. JP Maya Matou Idole. Papi Vienanga. Merci à toi, Sheila Mbouimou. Ninga Yala Mignonne. Ginette Bayanga. Na Soudaf Kuneza Yakoyune. Bino tout boza branché. Vraiment, ton commis à Souka. Précipro, la même magique. Montréal. La mineur à l'Élie standard. Francis Kinkela yo zalatan candidat na salela yo propagande obimata honorable otianga secrétaire na yo pona monaka yo tango nyoso papa na miso excès de table yo salisinga excès d'amour ene makondele mbala liboso na mona na vinanga telekomanda bolingo fina ngana banga nini nakolenga nini ya wili musheni nakobanga nani ngane nakobangisa bokoko kate sentiment elengi oyo ezali awe kumbe eza kumbe Vraiment, ça n'est fini pour aujourd'hui. Et quant à moi, Glody Diasuka, la mignonne de la presse, mon amour qui fera sans polémique. Je suis toujours là pour vous faire du bien de partout où vous êtes. Vraiment, bon souffrir quand kabouana, babineti katola la émission, on découvre ensemble, neti kato kenete, neti kato kabouanate. Toujours na Congo ici ta boli, ici ta gaillard. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Riches Krame ya komone la sexy. Yena ma César Pratique Claire. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos sim sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamou. Adake chérie Yari. Ide Kongolegi. Balisa mwana mokatimbile. Kongole mabosaka. Balisa mwana mokatimbile. Johnny Pelé Pastoral. Bakatambile. Kongole mabosaka. Mayebo. Lasso. Boye playe baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengima. Dania Smith. Elengima. Teresa Bilenga. Elengima.